Merci beaucoup, bonne Kine, bonne Brazzaville, bonne Paris, bonne Belgique, bonne Allemagne, partout Bozali. Oyo bomesana kolanda biso na temps réel awa na Océan du Congo TV chaîne moko kaka oyo tomesana kolobela ba vérité to bombaka jamais vérité na sali peka awa ne vérité bimara soki osali malam to koloba malam oyo salaki so osali mabe to koloba mabe oyo salaki pour peuple bazwa mbongo wana pour peuple congolais bayeba nini oyo ezoleka awa na République démocratique du Congo. Merci beaucoup bandeko nyonso oyo bo s'abonner na nuté boya ko s'abonner na Océan du Congo boya ko s'abonner benga bandeko nyonso ba s'abonner te boya ko s'abonner parce que makamunde ba vérité le bon kaka awa na Océan du Congo. Merci beaucoup bandeko msusu mituna kino négociateur ki wapi donc santé zo déranger makasi jusqu'à présent tozobela kaka ndoto ningani za mopepe iyaka ekoleka donc santé ne déranger ki mais le ko tozali ko bundela mboka tozobundela Congo tokoloba kaka tokotelema malgré tout santé zo ningana mais biso tokotelema toujours pour na koloba ce qui a mabe ezali toko annoncer mabe o batu ba sala donc awa vérité bomaka na sali pekate. Merci beaucoup bandeko tolingi to entamer directement ba sujet na biso na lelo eza mingi penza te eza kaka moi ko éclaircir ko pesa maeli na peuple congolais ko pesa maeli et pas bana nyonso mboka bayeba nini ozo tambola awa na République démocratique du Congo vraiment et pesa biso passe paiement ezo déranger ka ba Congo mani nyonso bomoni mboka ozo to tiki ngo boye mokosu to la mitola la kato la moki babotela biso mboka pona nini distraction makasi ko bana mutu ya likolo bato nyonso bazo kamba o ba mibenga ki non biso ni ba président photo kamba mboka oyo boye bomoni mboka ki na désordre mboka ki na loenge makasi kala mingi te awa banoncer déjà enrôlement boka ne ko sa enrôler ba tout bazo mona kaka politicien non ki ne ko sa enrôler zo carte ça zo carte ki ne ko sa enrôlement parce que ma pona mikala mingi te ezobanda il faut s'enrôler oui eza mabete eza malamu est-ce que ce to ziba to se ba enrôlement wana élection ko salema ma pona me ko salema est-ce que ce qui ma pona me salami ezali ne oyo peuple ya ko pona yenda ko la président donc bino peut sa réponse pas ba konzi ya bino ba tala ka bo ba renote mboka oyo photo za changement zala est-ce que muto peuple repona yenda kozala président république pas kama mboka po ebele beti batangwa awa o ngai ne président ngai ne nani boye na ba Daniel Saf o yo finga kanu bat un président yo obike non 2023 yo no za la candidat président ah papa hein donc tambo ko meto mo te ninge kindeli bamsa yo mzo na tu yo za boye ozala no o respecter ba tuté au finga ka banzuto ya mama batu au finga ka bana batu au finga ka batu ba illettré allez vas-y un peu sûr ki bokonzi bobo wa kende wapi tala na South te bisayelo ko moko moni mboka o eza aventure te bobo sa te Congo o beba Congo ya kalawana te ta wa père tango ya flamba kuna ya kalawana ya lelo te donc en fait c'est dit que non il fallait tous la conscience mutu oyo akobunela mboka mutu oyo akoschanger makama mboka ebongwana to pona kibino ba vota kibino bo sundola bato e koma ya famille na bino ba ponyo député komi ya yona libota na yo o ngane molobeli ya peuple ngane molobeli ya nini okena parlement kuna ata ko telema ata ko senga mo so senga yo te moloba te commune na nga ki sensu ndenge za boye c'est de jeu salango. Après ce que tout ce qu'on va voir na biso to pesa yo to pesa va voir na biso c'est normal. Imagine to yo mo nous allons incapable ya okamba na même quartier na yo zaleli même commune oyo zali bon sorte na kuna makazi obongisi te après de judo pesio ki bokonzi président Daniel Saf vous a courage bilo monsieur bongana na exemple to mona exemple oyo salaki non si to pesi koto yo e ko simba mais nous sommes impoli au finga kana no bato est-ce que mokonza bongo ko kama mboka mokonza bongo pena ko kama mboka bien zali yo ne ba bongo to pesi o ki bokonzi Daniel Saf
Peuple congolais timika ba yakana ina kia voter yo. Ma président de la République 2023 Daniel Sabo voter Daniel Sabo. Oh papa. Bosika va fanti, yo komi ba jet tout ça yo komi nini. Yango peuple congolais faut téléma, peuple congolais fongola misu. 2023, il fallait moteur au Kamamboka ou t'es pas peuple. Moteur au Kamamboka ou t'es pas peuple. Faut te téléma. Ceux qui t'ont dit que Makambo boye, donc moke qui n'a kufa. Jusqu'à présent, bitumbe zala kaka. Eh ben M23 contre bisoko RDC toujours bitumbe zali. Qui mezate yango so mpono to kende nini koto bitumba koto nini boy après to ki mapona est-ce que bon da bisika ba voter bisika musu ba tete kuna bozala te basa ba congolais yo ne ko le bi non est-ce que Kinshasa ka kaneza la kaka Congo to ezali pe na STP pe Congo bo suno la bango donc finalement to ki na mboko boy wapi et puis ça passe pe mal. Côté ndeko Moïse Katumba bi auti asali ba ke tourisme na yeso ke ndeki tourisme akei asilisi azongi aleki na RFI ba mbio non il faut être la président ya république bomoni mboka oyo soto okina ngona ba 20 boye yango peuple congolais faut za kanda okoma président de la république to boité ta candidature mais ba monio na réunion Kagame Moïse Katumbi ba vidéo ezali ba moni na kata réunion Kagame Moïse na kati donc siko to keni na mboko wapi donc yo za président de la république o wiki non na za président mais mungunya oyo zo bundisa biso tangu nyonso wane oto ye biso nyonso ke non Kagame na za tête ya makambo oyo zo bundisa biso ye na za linda asa médiateur nango. Si vous avez dit non, on a président, on a une réunion. Pour ce qui est de nous. Donc, si vous avez filmé, si vous avez dit le président, le président. Donc, c'est que ceux qui coalition na bino mbalela Kagame oyo bato bazoboya lelo et kozonga lisusu d'habitude oyo ça lelo donc ceux qui ozi bokonzi ozongi suka même grave enchaînement tozongi nango. Finalement moko ki wapi Moïse Katumbi fo yo moko yeba oko sali yo popakana kuna yo ta koyeba yambi wana tala bato babime bele mais obosana kiya okenda ki réunion kuna bamona kiyo baba ki bakosela kiyo za image za elonga yote te image wana za yango te na bo maski bio za la bon ke bo sali ba montage bo sali ba bele ebele finalement mboka oyo te okinango wapi un président de la république obi ke non faut la président ba mundu na ba buzo ba boy yango peuple congolais faut téléma peuple congolais faut téléma ceux qui vont soutenir ka ba mon seigneur ba corda Bruno marama marche to ki na seni mais lelo o ma obligé de changer et le que bon ma qui moyen financement ça a été finance ne boma ki biso yango moni ke moka oyo biso tout faut telema biso tout faut to bundela moka kaka noto lobaka to pesa ka mela moka eza biso nyoso yum to baka ona to teka moka to ka bula moka soki bateki moka yo ngana to okende wapi ngana to okende wapi conscience na biso batu fo ezonga conscience na biso peuple congolais faisonga te bakate mboka o soki ba chabiso wapi kabila chabiso na kadena ni na kanga biso ata biso na mai ni ndeki to buka ngoma to bima wesu bo pese susu soki rite susu marti bato bakufa apolo bike oh non te ba interpeller bo pesa bosali déjà calcul non nombre de personnes ba ko limité limite nango eza boy bosi ba mbongo BBC pour makambo wana concert individu un concert à mutu moko de zana kutu et reporter rien mais bosi mbongo bimisi mbongo boki le pesa te pour ko soutenir concert wana bandeko na ngai tala mboka oyo eza biso nyonso lelo vie sociale ba te baby likula mboka
vie sociale et bébé nzela ya kotambola eza te partout mabe route matadeka ekabwana kiti mais bato basouffrir mpona kokatisa biloko outaka kuna mpo ekota kina awa boye na pasi biso baotya na mitu baokatisa na mitu akoti na ngomba wana bimi ake azwi biloko abimi ta souffrance oyo eza awa nayebi te motema nini oyo bakonzi oyo bisika bakanga biso mboko oyo peuple congolais zwa conscience telema tobundela mboka donc ngai na yo nde tobundela mboka mutu mosusu to akoyekela nsima na oki no te mboka oyo ifale kaka biso moko to te telema bundela mboka na yo mapona mezali ifale toyiya kosarole eza mabe te oki osarole na yo eske mapona me kosalema eske oyo peuple akopona ni yango bokotyela biso ye te kozala oka maskara bomaske biso kaka non ezala kaka boye nanu après sima te eske eza bongo mpo ezalaka mpe boye na 2018 tovotaki mutu to akendaki avotaki yo ebi mutu yo ovotaki eske mutu azokamba biso lelo ye nde abimaki ntango tokokende enrôlement tozwi bakarte tozwi le 20 awa déjà ezobanda le 24 déjà ezobanda déjà un mois eske to tokokozwa bakarte wana tozwi tosarole tokela maponami ye nde mutu oyo toponi akozala président na biso akamba mboka oyo yo monaka mpe foka toyaka bakanda olamuki boye linu kanda okipe otalaka mboka oyo ndenge ekendele te mabe eza makasi mabe eza vraiment banzela eza te bana mvula enoka bokende na bakimba nse bakarate sakomi kuna baérosion esalami na ndenge ya kosakana te bandeko na biso diaspora botika biso awa na kini nayebisa bino soki kaka mvula moke enoki awa nga toleli lisusu oyo ekoma 3e deuil national banda banzele bukani banda bato bakufi banda banzele bebi tomona te dira mesika moko te bakende non tobongisa nano place oyo ebukani boye bazelaka likambo ekoma après babimisa bamoyen o te fo tobongisa fo tosala boye eza bongo te vie sociale ya peuple congolais eza te tokosuka wapi na mboka oyo dollar yango wana emati décembre yango oyo mais kende kotala ndenge dollar ezomata donc so wana na 50 dollars omona ya mbongo te donc esili eloko osali nango eza parce que dollar eza ya komata na haut niveau et dollar etikalaki na 2018 2017 2015 etikala na combien pe lelo dollar ekomi na combien 21 pe esili tezomata kaka après olobi ke non bija mboka emati ekomi so bacombien de milliards emati mpona kosoutenir public congolais bolingi otika bito souffrir souffrir yango congolais nyonso telema bisika ozali bundela mboka na yo lobela mboka na bisika ozali ata bato bakolobaki oh non ngai nde naza boye nazala nga congolais te papa mboka oyo ezali yo nde obundisa oyo obongisa ngo kozela te ke o mutu auta libanda ya abongisela o mboka jamais bato bakufaki na mvula enokaki mokola mardi passé bato bakufaki ebele misusu bazoki misusu maboko ekatani misusu famille mobimba na bana na papa na balibota boka libota nde ezalaka babizipami bamizipa bakufi tozolanda sikoyo basalaki kilt mpona 3 jours ya deuil national bozi bambongo bopesi bafamille oyo bakufelaki oui c'est bien
okufeli moto moko ba biso $3000, okufeli des personnes besoin $6000, 3 personnes besoin $9000. Oui, c'est bien, mon ezali na kasa libenga l'état. Excusez. Mon ezali bo pesi bango. Siko bato ba bukana ki maboko, bato bazwa ki ba choc. Si les basala bo pité bazo lela nzala bozo kipi bango te. Bo monika ka tete suwana ba ba kufi kotoyo. Na muto akufi. Na muto zo bunda na liwa pa kufa. Nani oyo pena biso to tsala conscience fanda. Total anani. Tozo mon. Bo pesi ba mbongo. $3000 muto akufa ki moko. $6000 oyo bato akufa ki mibale na mbula. $9000 bato akufa ki misatu. Bokufa ki 12 bozo bambwe mbongo pesa mi. So bato misusu o bazokaki oyo babukanaki o maboko ekatanaki. Basala hôpital ti lelo. Ni soin na bango. Bon ba danger ba ndako bato kei kuna. Est-ce que boke kotala bango pe déjà. Po mbongo ebimi belei. Mbongo ebimi, to moni mbongo. Lobi mbongo ebimaki. Ba milliard ebimaki lobi. Eza mabete ko pesa moko sunga bato bakufelaki. Merci beaucoup bandeko. Lelo to baki ke masanoza mingité ya rapona ko veiller conscience ya peuple congolais. Ya ko lamusa sous mémoire. Donc biso ko faut la kanda. Kanda faut za langu. Lamuki na kanda tambo na kanda parce que mboka oyo donc bo stora biso tout obimi mona balaba to mo tambula. Ti na parler on va parler du peuple ya peuple congolais. Tout si la ramba mo wana. Pourquoi ba vanti comme c'est biso ba théâtre. Ba vota bino bo sala nini. O nga mo lo ba peuple miso ba kina ba film bukuna. Film ba luke komani. Yango peuple congolais tellement bisiko zali. Santé za bien te. Bozo mo ande santé zaleli. Bo soutenir biso. Bo soutenir biso partout bozali pour na évolution mboka biso comme to le belaka mboka. Dans ce te le belité donc pour rejoindre news surtout ba diaspora. Bo soutenir biso à 100%. Bo s'abonner massivement à la chaîne moko la Libération Océan du Congo TV. Chaîne où il peut faire des informations en temps réel. De peut faire bien vraiment comme. Donc comme dans la souka, na silisi na nga awa. Merci mingi na confiance, na fidélité. Oyo bozola na biso tango nyonso, bo pesa biso litoyi, bo pesa biso vacuum ya lobaka lisusu. To mesala ko kota banda ko biso sa audience. Mais bon ndima ko tala biso, bon ndima ko na biso. Merci bande ko nyonso na Paris. Merci pa mama Dorcas Nzundu Muteba. Les 30 babengisi bino nyonso kuna ko ke ko tala ba felina car ndinga mesana. On gère son plus. Merci beaucoup. Na bande ko nyonso bozo na biso awa na Kinshasa. Bo s'abonner massivement, ko bossa na tia ko partager l'émission Oyo. L'émission faut partager kango. Eza moko ya ko soutenir mosala oyo ke liboso. Ya mono ke suma ka pareil, suma ka mo micro, suma ka LED pour courir dans la raté. Ba changer kutu déjà snell tout monde courir dans la raté. Et donc on fait une semaine jour moko courant. 6 jours on a courir à raté. Après na suka lango partir yé. Bino to la naka bino kana besoin ka partir wana. Merci beaucoup na comme na suka. Botika malamu. Peuple congolais, tellement zo makasi, zo courage kene ko sa rouler parce que pour na voter mutu oyo muteme zo tina yo ke akobo musamboka. Ngana bino to komina sozaki ya bino molobeli Shadrack Mafudinga MC. Iyo nina salaki awa pona ko pesa bino susu malakisi ya mikolo oyo. Tokutani soki kolo Yesu Masia azongite.